Ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel, et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village. Vous nous suivez sur les 3W Congo Millennium.com et merci de vous avoir encore très grand nombre branché dans votre émission à la découverte. Oui, à la découverte, je sais que Congo Millennium. En fait, il ne s'agit pas de la mort, mais il s'agit de la cérémonie. Il y a Ebembe. On se pose la question de savoir Kinshasa to utaki wapi, Kinshasa to sokende wapi. Iboso soki moto akufi, tozalaki komona bakokende mbangu bazwika ka mabaya bakangisi babeti sete et puis batie na nini bakei kokunda batu to kolela batu ezalaki bazwi mbetu na ye babimisi batandi ye soki bakundi mo oyi mbetu zongi ndako misusu soki bazangi mbetu ndenge alanga nzembo Franco yembaka bakokamata kitikwala nde sika bande koyeba na moto akozwi na moto ya bozangi moto akozwi bazali kolela ye na mbetu na ye azalaki kolalela soki eza dix soki eza musi ya awa ekoyebana soki mpe azangaka mbongo ata etokoto kitikola ezalaka koservir. Du jour au lendemain, les choses changent. De l'on a un phénomène, il y a mandala, pour clôturer bien la mandala. De l'on a un phénomène, il y a la bibembe likolo, il y a kitiko la toba mousse. Directement, tu es comme ça la chute, il y a évolution. Évolution, mais puis sauter coller la mélange bibembe est comme un peu moderne, stature. Tu bâtis ma chapelle, ma cercueil échangé. Quand les élèves qui m'a bâti vernis, maintenant nous sommes à l'image, nous sommes à différentes sortes. Il y a ma cercueil, tout ça, ça change. Et puis, les élèves qui montent ceux qui ont profité, dans le quartier, ma PK, les hommes ont changé, et comment moderne, et comment engager réellement de dépenser. C'est une question qu'on s'est posée, mais est-ce cette évolution sur le plan il y a un rituel funéraire et ça m'a l'amour tout est élimabé et reste pas que je ne suis pas seul, moi je ne suis pas expert en matière il y a un rituel funéraire, moi je n'ai que des questions mais cette émission l'un des experts, l'un des opérateurs économiques dirais-je en matière il y a une cérémonie funéraire bref yende ensemble nangai à couper ça avec l'éclaircissement à koyando la mituna na biso toyeba réellement cette évolution c'est dit à quoi? Est-ce cette évolution est positive ou elle est négative? Il s'agit bel et bien du patron de l'espace Faïmé. Bonjour Nico. Bonjour. Tous les séjours une émission à la découverte, une émission une enquête de magazine, tout ça la recherche pour les bas, ensemble là yo to limite le belamuke likambo ya ba organisation funéraire kala ezalaka soki moto akufi okomona bato bazwi mesi mbangu basali mwa mabaya basali et pourquoi eloko yango lelo ezali susu existe lelo eloko wana eza koexiste pourquoi funérailles ekomi modernisé kaka baclient oyo bayaka epai na biso barontu basali ke funérailles ekoma lelo ndenge ekomi parce que ceux qui n'ont pas de problème, ils sont là comme mandala, mais le mandala là, ils ont la ressource. Kaka client de basali que ah, ngai na kosomba cercueil ya mutu ya boye, ngai na kosomba cercueil ya boye. Alors tant que bango bazoye pa na biso bongo, biso pe quelque part tout ça pour évoluer, ça pour inspirer biso ah donc les voix économiques, c'est pour cela biso pe to komi ko landa ba propos au client, badali ko senga pa na biso. Donc dans ce sens là. Nabi muketo so mukesima na époque ne tobina évangéliser la sur moto akufi to komona bana quartier bakie bakuki mandala la nzeta mbila bakangi basala ngo lokola chapelle bisika bakotie bembe batie bilengo mandala kwa pona ko signaler batuye et bembe sali quelque part na époque o bibembe sala kolelama na se mandala la likolo ya mousse
na époque oyo libembe komo lelela na se ya bachapelle yango eza ya basorte ebele différence nini ezali ya malamu ezalaka nini ya mabe ezalaki nini ekoma série ya mandalala ezalaka mingi soki mokonzi akufi bazomona mpo bakata mandalala basala eloko wana ebandaki koorigine bango il faut baluka eloko ndenge boye basala maintenant ntango bakonzi bakomi kolelela bango bongo biso mpe bato oyo tozangi mwa ya se biso bato ya classe ya se bato ya classe ya se tokomi mpe bakonzi wana yango esalaki ke eloko wana ya mandalala elongwa totikala kaka na bachapelle ndenge yango ekoki kasi bandeko balobi c'est comme si ya liboso ezalaki plus kodiminuer badépense moto akati kaka mandalala tie babimisi mbeto ya mowe ya tie soki pasangaki mbeto etali ye batie baleli babi dépense ezalaka mokie kolandisama na lelo ndenge ekoma chapelle oui dépense ezalaka moke parce que ezalaka lelo ndenge ekoma chapelle yango ezali dépense makasi au moment que nous parlons eza na baamélioration mosusu ezali kosala lelo biso ekomi mingi kolelama na basala ok voye alors façon tozokendela ekoriske ebembe elela maso na mabango te c'est-à-dire balouer salle bakelele ebembe justement salle ezalaki louer mpona fête mpona bibembe et puis falo omona dans quel prix dans les combien basali mpona olela bibembe minimum dans les $800 rien que pour la location ya salle baolela bibembe maintenant ntango bapesi $800 wana bakopesa bino sonorisation gratuit bakopesa bino admettons 300 choses en plastique gratuit bakopesa bino groupe électrogène nyonso wana ezali stratégie ya kolosale façon ndenge oyo tokokende donc ekoriske ke babibembe elela maso na mapango te ekomi nyonso na kati ya basale siko ndeko nakolela ebembe na kati ya lopango ya famille to ya mowei nakolela ebembe na kati ya salle oyo bato balouwe selo oyo ozomona ya malamu ezozala mpenza mingi nini bon avantage ya sale ezali nini kolosale wana ntango azoluese yango mpona funèbre akotape yango très bien donc ntango ovandi kuna na kati bozolela ebembe même si mbula ezobeta moyen bokola eza te mais tandis que soki peut-être eke na ndako babiloko oyo biso toluesaka wana ezalaka bakapo ekotaka mpe mai te mais soki mbula ya makasi ya mopepe ya makasi ekoriske batante wana elongwa mais tandis que na salle baperiode wana babetango mpena batore donc moyen mpenza ekima ezali alors ntango moto ake na salle amoni disposition wana akomona ke bien eza moins cher mais vomi tozwa esika oyo na sens ngambo mosusu bato balobi wi tobenge yango évolution me balobi évolution ezokende na mwa vitesse makasi likambo bacercueil na kinshasa na biso bino bandeko koza na poto kokufela ekomi guerre bato baye ebembe na bino eloko ya liboso bazokoka koyeba batiaki batante combien chapelle yango ezalaki ya modele ya nini so balonge na nombre batante nombre ya bachapelle oyo bino kotie eloko mosusu ezolandisama lokola motuna eza nini mama yango papa yango mwana na bango bakomaki na cercueil ya ndenge ça vous dit quoi ntango ozomona biloko wana nyonso problème ya bacercueil nde alobaki auparavant awa te ezali kaka bafamille oyo baya moto basali ke cercueil ezala cher or na kotala soki ntango ebembe ezalaka kala ndenge tozalaka na bacercueil moko ya moyen enga bozala problème te mais kaka bato bazokufela ntango bango nde bazoya kosala mpa na biso ke cercueil ezala cher tel ke oyo tozomona awa soki ndeko akosunga biso na bilili totala différente ndeti cercueil oyo ya liboso tosimbi oyo eza oyo cercueil liboso wi oyo ezali cercueil eza en couleur ezali mabaya mais mabaya wana ntango basali yango baponse yango très bien pe à la fin bazwi peinture bapakoli yango alors donc bazwi mabaya baponse bapakoli yango couleur donc cercueil oyo na cercueil oyo ya mibale différence nango eza na point nini différence pas tout à fait eza presque bamontant nango na koteka boye eza presque le même etekama même prix mais na kotala mpe baforme nango nde eza un peu différent sur le plan artistique eza différent eya différent parce que oyo ezali 4 points
tandis que oyo ezali 6 coins. 6 coins. 6 coins, c'est-à-dire 6 coins ezali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais tandis que oyo ezali 1, 2, 3, 4. 4. Na cercueil il y a 6 coins, na cercueil il y a 4 coins. Ni n'est plus côté kama moi likolo par rapport ya musolo. Bon, na kota la forme. Quand on dit cercueil, ezalaka 6 coins. Même pour on dit la salaka souvent. Mais 4 coins pesa cercueil, on dit pas salaka. Mais forme ya cercueil ezalaka les 6 coins. OK. Na ndenge mondela yebile branche à côté cercueil. Oui. Mais na kota là, nyonso ezalaka cercueil. La différence, oui, sur le plan artistique, moi, quand 4 coins, moi, quand 6 coins, surtout même la forme géométrique, tout le monde a 6 coins, à ceux qui t'ont ébellé, même pour la fabrication, tout ça. Mais non, na 6 coins, na 4 coins. Différence, na bango en dehors sur le plan artistique, est-ce que MML, na vous avez différent? Tout juste des cas de forme, et des alliés qui sont là, on a pas de même ou bien na ndenge. Les bâtiments même à Kayango, ni les facilitateurs, même à Malam. Les ndenge moko. Ok. Les ndenge moko. Les ndenge différence des problèmes. Les ndenge moko. Est-ce que tu vois le prix? Il y a cercueil à 4 coins, il y a 6 coins, ce qui est à combien? Ça ne dérange pas. Oui. Oui, ça 600 on va. Cercueil à 4 coins, c'est $600 à débattre. Wannabe 600 à débattre. Donc, dans 6 coins, dans 4 coins, nous sommes à même prix. Les mêmes. Ok. Seulement différence, il y a la forme. Mais la modalité, il y a les mêmes. Est-ce que la différence, monsieur Zaka, tout le monde a la gala, tu es pas celui qui a condamné un cercueil à chair, et Zaka, il y a bois noir. Maman a dit que il y a un cercueil à bois noir. Le laisser les sous bois noir, et comme un nombre, il y a un coin, il y a un cercueil. Est-ce que le cercueil, il y a bois noir, et existe toujours? Oui. Bois noir, les alliés. Oui. Et d'ailleurs, cercueil à bois noir. Dans mon tout cas, il y a une connaissance à cercueil. Cercueil à bois noir, ils ont dit vrai cercueil. Et puis, il y a bois noir, la salle m'appelait pour la rapenzate. Il soit pas moins temps. Alors, maintenant, les lots oyo, et comment un peu démodé. Mais ils ont dit qualité de tout. Ils ont dit qualité du toko, mais démodé juste parce que à perdre série naïe. Mais vraiment, c'est le vrai cercueil. Le vrai cercueil est bon noir. Mais comment un peu démodé. Likambo mususu oyo ekomi très visible na Kinshasa, likambo ya ba garçon d'honneur na Bibembe. Toyebi ke soki moto akufi et soki moto abali bakotisaki na ba fille d'honneur bilenge basi balati mwa ba chipette mwa dansi mwaka na Kinshasa. Lebolanga ata soki otikala no kobala te, ata soko salisa no anniversaire te ke ba majorette babina salano kimia mokolo liwa na yo ba garçon d'honneur bakoya omona bana mibali basimbi ebembi balati uniforme, on dirait bateau à sécurité, on dirait fête, mais juste pour accompagner le corps, juste pour accompagner mon oui. Oui, des exemples, voilà un exemple, il y a un garçon d'honneur, voilà en image. Un garçon d'honneur, on va comme à côté de sa bibé, la Kinshasa, balata kaboye. Soki bomoni déjà boye bokanisa teke ba fête la bino ba yende ko lelisa bino ba yende ko sunga bino plutôt na komemela bino ebembe ende ko faimane ba garçon d'honneur ba ye ko lukani ni ba contrer ba fille na fête bango ba na date toni quelle innovation ba garçon d'honneur ceux qui système wana petit parce que tomoni qui vandalisme comme makasi na bibé ba jeune lelo ba komi ceux qui bembe kufi. Donc, bino bakolo famille, baza sur la poste na bino te. Ba s'emparer na cercueil, bakolinga bakunda yango n'importe quelle heure bako balingi. Bako sakanela ebembe. Ba initié dans soi binarati na bomoi. Soit disant na kala babana ko yebisa biso ke ebembe yango mo gebinaka. Or que ça qui important. Ba tune ba binisa. Bato ba memi yango, bango ni to binisa ke bembe. Alors, lokola ba image et comment ko kende par-ci par-là. Ba ye komona ke tete façon eux ils allaient à voter. Et c'est pour cela va instaurer système oyo. Alors, système oyo ba memaka ebembe na respect nyonso. Ba kobinisa yango te po ba kosa biso ke mutu mowe azobina. Mais or ba ko memaye na ndenge ya respect. Yango moni système oyo to instaurer yango à cause de ça. Ouais. Donc, les garçons d'honneur, pour nous accompagner. Est-ce que vous avez dit qu'il faut qu'il ne soit plus loin parce que la Kinshasa, c'est la famille qui a fait la thé. C'est que malin, beaucoup de louer ces bateaux na Kinshasa, beaucoup fait les familles qui ont la thé, bien trop français.
louer c'est bango bana basi balela bango yango te zo ya tango mususu na mikolo eko ya lobi non yango ko ya ki ça dépend de la possibilité à famille affection ouais ça dépend de la possibilité parce que biso ni to ça na bango wa location na bango ça email bon pour ba ko ba garçon d'honneur c'est combien c'est dans les $400 waouh pour ebembedo zo valeur tu payes $400 bana mibali balati kitoko ba accompagner na mona moi ça mission de fleurs ok ça toujours avec une jolie nana mais mission de fleurs bana mibali si ba simbi cercueil wana koko na tata na bino au bina sabata te ce qui garçon d'honneur à côté à côté dans so tata boya kana bombo ya ko bina ngona liwa si continue ba yaya ba lobi te bembende zo bina et bembele bito beli c'est tour est-ce que bana ko mela masanga ça reste à savoir. Car si nous faisons mal, tout ce qui est malin me fait la fin de notre émission. Mais, et donc, comme ça, déjà pour inquiéter, puis ça, dans le but, autour, il y a l'Iwa, c'est comme si corps et comme ma casse. On dirait, dépense, il y a EBB, et comment les gars dépensent, il y a fait, c'est dit à quoi? Vous avez des questions là-bas. Je vais me poser mes amis. Pas tout pas content même la carte de famille quand on beaucoup fait ceux qui bachènent baza ebélé mutu moko azolinga azwa sens ya responsabilité ya likambo moko boye quand azobenda sens ya responsabilité ya likambo moko boye ye pas jeune ba soki na bine pa ya vie leader na kopesa ina boye kopesa na quelque chose. Ok, moi c'était ma bénéfice de le bien ba nani resomba cercle omoni ya te botikanga organiser opesa mboka somba nzoka ana mupé faimana apive na nga ba wana sisa ba faimana na wana katsa na sens wana desa wana yena ba chéri ba réuni après réuni après ba douver ba ketch ba kira ko cercueil. OK omoni sens on déjà ya moi. OK donc mi vende zo matisa ko ba ebebe ko ba ebebe oni kulu ba teka $18,000 awele diskope mo tu somanki viens na la di azana cimetière teka mabulu oui kama kuma viens la di feye oui ba système Puis la dibete là nga fartir à l'icolo bien tala ka kuna nga pe ba petit ba oya en plus na Kinshasa comme muta kufeli azo bango pesa mo baba et bembe mam konina ya na troublé pourquoi ba ko ba ko pesa nga bembe malama pesa nga feti ya bembe enterrement mona mutu quoi akini ba baladaki tout ça pourquoi c'est ça pour l'amour à l'époque des Alaka ce que ça éprouvé ba ndeko balandi yo donc bakoya bakopesa yo quelque chose bailo bamfelo bayebi ke voilà mais lelo la bomode lelo bazozela ke yo lesa bango Thompson na kwanga mutanga ke na tunu ko bini ngana ke na carte apese beta kopese beta transport mais je bati ke yo ndi falo pesa pa na ye mais ye ça nini fa pesa yo mais tandis que ya ko fait voyez il fallait yo pesa ya vélo ye muto ko fait maintenant a ça ko toleo a sombi lo kwanga a sombi lo Thompson yo le mais yo yaki ka la saki la bola ba ko tonga le bébé la bango kutu to mela bien te to lia bien te yo ba ya ba ko kima akosi kona ke cimetière akisiana kimbuta yebe papa Faimane to ko mi penza ko kende catégoriquement la soufa ya émission la biso kasi to linga to yeba na mo mfuse elo la tayo nini tango munaka évolution de ce salami autour il y a la cérémonie funèbre. Est-ce qu'il faut continuer il faut que ça marche en arrière. Le système on est là comme bébé. Dans la cercueil il y a 4 points ma bête il y a passé les chouchous tout continuer qu'est-ce qu'il y a bon la kotala na ndenge tozokende bien que la valeur financière à makasi mais na kotala la sens moko normal bon nazoloba wana te mpona zombongo ebele mais na ndenge mpenza marche ayo ekoma ezosengaka tozala beno oyebi ke bana kini ndenge na bosela motuna oyo bana poto si batunanga une fois sikoyo bandeko batekaka cercueil oyo balouesaka bachapelle bandeko bazopesa biso baservice oyo priere na bango ezalaka nini ankolo tala bacercueil etondi wa papa bakufa te babil paraît que bino priere bino ezalaka po nzambe ezwa bango shosho talaka nga funa teka bana fo bakende classe kosamelaka ndenge nini mpo kozwa réponse biloko na bino etekama bino eza kosisere bino ezali donc soki olobi ke nasamba mpo bato bakufa nteli kuta azotrouble ni ya quartier akendaka okelinga natekalanga eza nango na sens mais liwa nde ezali
Ok. Parce que funérailles ça musala. Ok. Ça musala. Nek wana mtu ateka ndunda parce que nzali zo exister. Ah, ça musala. Donc ça na mo penza na nzeke non. To sala ya mo to sala ya mo ko ba to ba ku fa ko so to bon. Bien là. Ok, merci. Tokomi pratiquement Tasuka ya émission la biso. Je vous rappelle que tozalaki na Fondation Fayman, basée à la pompe funèbre. Comprenez, nous sommes dans la pompe funèbre, il y a des allers-retours, des va-et-vient, parce que le travail est en train de se faire. Il y a pas mal de clients à l'extérieur qui doivent leur rendre le service qu'ils cherchent. C'est la Fondation Fayman, basée à la pompe funèbre générale. Pour le service senior sur Batou, vous allez besoin de votre mot de la fin pour te clôturer élément d'Abisso et aller l'eau. Mon langage est sous des alliés. Les hommes sont là. Les hommes sont là. Les hommes sont là. Suivez l'Abisso et les hommes sont là. 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 Avant Jésus qui voit même, il voit existant. Le numéro de contact, peut-être qu'il y aura des gens qui voudront vous contacter. Le contact est 081 58 31 865. D'accord, c'est le numéro international. Pas mal. 0033 68 437 66 27. Voilà le numéro à partout là-bas en France. Merci beaucoup, c'était votre émission à la découverte qui a été présentée par votre humble serviteur. Oui, c'est votre défenseur, ça vous ne devez pas l'oublier. Bello Belkam, le défenseur de tous les animateurs. On a parlé des cérémonies funèbres, comment ça se passe à Kinshasa, quand les Alaka Mandalala, quand les Alaka Mowoye, Babimisi Mbulbe, Tunaye, Ta et Kota Mbinte, quoi, et Stali Motote, ceux qui passent en Mbeto, Barobimisla, qui tikwa la to et Tokonaye, Oyobana Basubila 2, 3, 4 fois. Lelo évolution et saliété autour ya Ebibembe, tout ya cérémonie Bibembe, makambo comme belé, cercueil comme modernisé, cérémonie modernisée, et Bembe ya soin to ya valeur zo la malisu na ndako te na salle, tout ça c'est le modernisme. C'est à vous de réfléchir. Est-ce c'est bon ou c'est mauvais? Moi je pense que le monde est en train d'évoluer. On ne doit pas croiser les bras, rester dans l'antiquité et pourtant nous sommes en plein 21e siècle. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à celui qui était derrière la caméra. C'est toujours votre serviteur, Chim Balanga Wachibangu. Merci Naba consoeur, confrère, tout ya Congo Millennium. Mais oui, pourquoi ne pas saluer Maman Colonel Lumière Chisubu Wapimbo Telisusu à celle qu'on appelle leader Yabakwabo, Sarah Kwabo. Et oui, là je vais droit pour saluer le mannequin de l'Irlande, le vieux de Zingo Désiré Kiangebeni. Pourquoi ne pas saluer les monuments allemands, Lenz, Longelo, de Boulis. Prenons rendez-vous pour la prochaine émission. Bye bye. Ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel, et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village.